bolandanga à travers vidéo oyo na pesi bino bambote na kombo la Yesu Masia pe na souhaiter bino bonne année na bino nyonso tu bana nzambe partout dans le monde entier baobondimelaka Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na bino na pie bino meilleur bonne année bonne fête na bino nyonso tu mbula oyo ezala mbula moko ya malamu mpona bino nyonso année kitoko 2023 ezala ya lipamboli mpona yo ezala ne oyo nakoswete okanga so na nzambe so makasi koleka po bisika tokende eza so mosika te ezala ne oyo nzambe alola akanisela bino nyonso tu oyo bolandaka nga na chaîne oyo Patience Kalonji pambola bino nyonso tu bopartageaka bino nyonso tu oyo vraiment borataka te surtout babone fidèle ya chaîne oyo Patience Kalonji oyo wapi bazelaka kaka ate umeli ekoya kaka video ate umeli ekoya kaka babone fidèle ya chaîne vraiment nzambe nanga apambola bino ya mingi pe asokipe na babesoin na bino amatisa susu kondima na bino susu makasi envers ye pe bokangama ne susu makasi yango nde ya motuya mpona biso nyonso tu bana na nzambe vraiment babonani na bana na nzambe nyonso tu partout dans le monde oyo bokutami bozwami bien aimé dans le Seigneur eza susu nga mama Patience Kalonji mpona baoyo bayebi nga te peut-être mbaliboso kutana bavideo na nga na chaîne oyo topartageaka bamessage oyo nzambe apesaka biso bana na ye na mokili mobimba bisika tokutami parce que chaîne oyo eza chaîne na nga te eza chaîne na nga eza chaîne na yo eza chaîne ya bana nzambe nyonso tu partout dans le monde po papa na biso yende kolo chaîne papa na biso Yesu Masia na fungola chaîne yango yo sabone na te ozela nini sabone na kata chaîne okozala décidé parce que eza ba chaîne ya temps de la fin eza parmi ba chaîne ya temps de la fin na lobi bongo kwani parce que ba message ozala na kata chaîne soko bandi vraiment kotala pena banda ebandeli to banda na bisika tokomi na bisika tokende omonake ezonange kaka na makambo kaka ya temps de la fin parce que papa na biso Yesu Masia afungola chaîne oyo po aprepare nga na yo po te tobongama deja tolongwa na loyenge tolongwa na distraction tosutuka te voilà tosutuka te na makambo ekoya na mokili tosutuka te tosutuki boalevement yeke tobongamaki nanu te non yango moni afungola chaîne mpona kosunga nga na yo toyoka nini yango ozosenga biso tosala po tobongamaka po chaque fois na kati ya chaîne bamessage ezaka na chaîne bokoka bakake bobongama c'est ça yango wana yo osabone nanu te sabone parce que bamessage ebima na chaîne ezala ya orate te vraiment ezala ya orate te vraiment napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia lelo toye kopartage révélation message na donc ezo se marier ezo balana message na révélation oyo nzambe apesaki message ya lelo eza mibale message ya lelo eza mibale oyo nzambe apesi mpona année 2023 oyo mpe bannée ozoya mais nakotisi bamessage mosusu oyo elobama oyo deja mpe ebele liboso barévélation mosusu ebele nakotisi na kati mpo ezobalana ezokende de pair yango namoni nasangisa yango kaka nyonso esika moko mpo epesa biso susu tocomprendre susu bien lisusu papa na biso ana posa nini papa na biso Yesu Masia azosenga biso nini nzambe na biso azosenga biso tosala nini mpo toherite bokonza likolo tozanga lola te po temps ekomi da mabe temps etikali da moke toza su na mikolo susu ebele susu te na mokilo nde kaka tokozokontinue kobake non mokili ozoka su ndenge ezalaki avant te mpe tozokoavance kala mingi te enlèvement ezosalema kala mingi te enlèvement ezosalema na yango avant tokontinue nakende mosika na osepela tosambela mpo nzambe abanda na biso ebanda epe na suka bandeko priere tosalaka ezalaka très important
vidéo n'est pas salango depuis l'année passée. Mais diable, alinga kite. Azolinga te vidéo ebima. Aboyi na mutema moko abundi sango depuis l'année passée. Nina salango le premier. Nina sala te na banda ki da ko sala vidéo le 1er janvier 2023. Na fandi na ko sala vidéo de 16h à 19h moins. Diable a résisté ngaya boyi na mutema moko. Ya ezaka kana zo bandela na obandela mona ezo lekela ngana na tikala ko kutana mamona kutana na vidéo le premier te. Suka bimaki ye moko. Na moni mati na tout monde ka prier bandato bandi da vidéo na mona nyoka liboso na nga. Na zo mona nyoka liboso na nga. Na forcer kaka eya kaka na ndepe vidéo ngo ya kobeba sonne kaka. Les œuvres du diable, elles contre ma cambo to le bao et le bamate. Parce que le diable a na posa ba na nzambe ba zwa maele te, a na posa ba na nzambe ba élever te quoi. Po ebele bazanga bokonzi alola. Yango tout sambelaka toujours avant ko banda vidéo po nzambe na lola azana na biselongo molimo santo asunga biso palongola noso monguna pe abanda biso bandepe na suka tobondeli na kombo na Yesu. Yawe na pesi yo merci. Yo bandaka likambo po komsaki ona suka. Malgré bataki ya diable butu moyo, malgré komba o etelemi na vidéo, menga na yebi koza nzambe mobundi molongi, moko te alonga ona mokilo, ata babandi kobundisa ne baza kobundisa, okolongisa nga pe tokolonga kaka pe makambo bana nzambe partout bakoyoka ngo, pamba te opesi yango po bana na yo bayoka. Yesu basi akolo musala renye na kati ne siko, makila na yo ekouvri ngai, ekouvri chaîne nga, ekouvri masiya nzambe na lola. Biloko nyonso tuna osala na kati esika oyo ekouvre matia caméra ekouvre papa bikama bible ekouvre nyonso tuna osala na kati esika oyo makila na Yesu ebomba ngai na bana no video mpe na sukisa na yo mokolo ya lelo eza le jour J oyo obongisi ke video efo esalema mpe ezala biblie mokimo bana nzambe balanda mpe bayoka kosa motema na yo mpe babongama lelo eza jour video ekobima oyo nyonso okoki kotelemela mokolo ya lelo ke video esalema te message ebima te yawe akutana na yo moko quelque soit nyonso bakosala ndenge basala bajour eleki ezala ni le sans effet siko makila na Yesu ebomba ngai na bana no video mpe na sukisa na yo mokolo ya lelo eza le jour J oyo obongisi ke video efo esalema mpe ezala biblie mokimo bana nzambe balanda mpe bayoka kosa motema na yo mpe babongama lelo eza jour video ekobima oyo nyonso okoki kotelemela mokolo ya lelo ke video esalema te message ebima te yawe akutana na yo moko quelque soit nyonso bakosala ndenge basala bajour eleki ezala ni le sans effet na kombo Yesu na lieba pouvoir nyonso mongo na Satan na détruire makanisi ne nyonso molili ezala ni le sans effet na tango na kombo na Yesu Yesu yorele na kati siko molimo santo ozala biso bande pe na suka opesa nga mayele ya kosela yo musala olobi na mokanda masena na nga ya Matthieu 10 ke tanto kotelema molimo nde koloba tikete molimo eloba na kati na siko bana na nga lokola alpha osanga pe lokola omega na kokumisa komono na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour partager ma message aux Nzambe à Pesaki, des messages. Le 13 juillet 2022, ezalaki tozali na kata jeune prière tosambela na kati ya kosambela ka ndenge ezalisisi mwa prière bike ope mama moke nazomona mwa vision moko ya moke nzambe azokomelanga Daniel 7 ntango akomelanga Daniel 7 eleko kokoleka na ndenge mpe nalamukaki nanga mpo ezalaki mpenza pongi te ezalaka mwa kosalonge mwa moke kaka ndenge ezalaka ntango boza na présence botangi bible bosambeli kaka pongo esili wana pe journango pe elekaki bon tozali na prière na butu pe susu na temi na osambela na mona azokomela ngai na vision 7 apa komi Daniel 7 nani Nzambe a insisté mi concernant Daniel 7 oyo nazongo natangaki pe
nazwaki comme ezalaki mambo ebele mpe ya kodevelope na kati natiaki yango ya kote na bi mokolo ezali na koya koloba na bana na nzambe concernant version nzambe apesi biso ya Daniel 7 elekaki bongo tokomaki na date ya le 3 décembre 2022 nde ezali mpe ka jour ya jeûne et prière kaka tozali na kati ya jeûne et prière tosilisi ka ndenge ezalaka nalala mwa pongi ya moke kaka nalala mwa moke boye nazomona vision moko e na kati ya vision namoni batalisi nga nazalaki nga na mobali na nga na balabala azoyebisa nga alobi patience omoni ye oyo ozomona wana eza bete wana olobi tikolo babolabi ye wana eza bete aza na nimero na ye lobi kaa na nimero na ye nga na okamoka nabi ya solo nabi ana nimero na ye nimero naka soki obeti yango kaka mbala moko wabima soki obeti ka nimero wana omoni mbala moko wabima nazokama nabi ya solo wana mama ye nazokama apres baye kotasa sikoyo ntango mpe alobi bongo bamona mona maboko na nga carte moko aparete na maboko na nga carte moko boye ok diversement na kati ya carte wana boye ezalaki mpe na banimero na kati ezalaki na banimero na kati ezaka carte moko aparete na maboko na nga soki oyebisaka na kati ya carte wana kaka soki na beti nimero eza na kati ya carte directement bete wana akoaparete mbala moko ntango natali carte wana esali ke mobali na nga aza sulte kaka bavision nde nzambe alesa mbambo ezali vision mabino oleka mbambo esali ke mobali na nga aza sulte mikuti naza siko nga moko na okamwa kaka makambo wana ndenge azobalaka ke bete azotambola apa bandeki kotambola na balabala bosani koprécise na ezalaki na kati ya balabala bete wana azotambola bete apocalypse aotambola na balabala mokili normal moto akokima aza te moto akokima aza te eloko te azotambola na ye normal kasi nabi ya solo mpenza soki te mpenza nimero mpenza akobima mbala moko kaka boye esali ke directement nimero yango mpe na beti abimi me namoni place na beti nimero wana te yaka nde nzambe apesaka bamessage kaka soki ocomprendre ke ya solo mpenza na nimero aza na nimero soki obeti abima mbala moko mpe directement abimi nalobi ya solo mpenza tala nimero ne ye nimero yango ozobimisa ye abimi wana eloko namonaki bandeko yango oyo nde vraiment namonaki na mituna ebele ndenge eza nango me azalaki na mapapu te parce que oyo ya mapapu oyo aza ya Daniel 7 nazwi kaka image mpona alakisa bino mpo tozala na ide oyo namonaki na vision le 3 décembre azalaki na mapapu te ye azalaki kaka ndenge aza kaka boye na mitu na ye kaka ebele boye sa mapapu na balabala je vous dis azotambola normal na balabala mokili eza nango normal boye bato baza na bango wana moto akokima aza te tout à fait normal aotambola na ye ngai nazokamo nabi eloko mpenza bonyama somo boye na balabala mpenza azotambola na ndenge nini nakamwaki mingi apres esili ntango esili wana apres baye kotalisa nga kupa bato bafandi na bango na balabala baomela bazosala bambiance na bango ndenge eza nango bazosala bambiance na bango nde kaka ezalaka na mokili bazosala nyonso bakoki kosala na mokili kupa bato baprovision na esukaki wana bien aimé ntango nalamukaki nakamwaki bakasi depuis nabotama nao namonani ya maboye te ata na mokili fiziki boye ata na bandoto na nga te nabetela bino vision oyo nzambe atalisaki nga na bana eleki ntango banda oloba na nga mpona bete ke atalisaki nga nzambe ndenge atalisaki nga ke tala dragon oyo ozomona dragon oyo babengaka ye bete yango oyo boke na YouTube na nga botala video oyo eza ya bete kombo nango eza Dieu avertit son peuple sur la bête yango eza daba inane eza ya 2021 nde nzambe atalisaki ke dragon nga na bande komona dragon tozali na mutuka ezokende na église nazalaki na kati ya mutuka nekende église apres nzambe aye kotalisa nga
nazotala na libanda naomona nde tangwa ndo bunda kita bota mona répéter surtout ezate nde ayebisaki eza bete mpe alobi omoni distance aza na asaidi awutaki likolo tala distance awuti likolo azokita na se asaidi a distance molai makasi kowuta likolo ntina bisika akomi donc etikali kaka mokie distance esika beti wana azalaki par rapport mabele oyo eza mokili na biso etikali kaka mokie kaka likolo esasalaki déjà distance ya molai alobi na ngai na vision wana oyo nauti olakisa bino image wana alobaki na ngai ke oyo aza bete etikali mokie chose omona azobunda wana eza alingi asimpose na mokili akita na mokili asimpose na mabe na mokili bato mabe babongo na motema alobaki kabongo nga na bandoko okamona bi telefone eza wapi nakanga foto ntango na kozonga nalakisa na famille na nga nalakisa na bato ya mokili makambo namona ete aza na motuka oyo ezokende eglize namona na makambo namonaki me nazalaki na nga na telefone te mpe arivaka bongo mingi ntango bakaka ke atalisinga likambo na bike nazwa telefone nakanga telefone ezalaka nango te sika telefone ezalaka te c'était ça bokolanda switch nango na kati wana misika mpona éclairci ke alobaki na biso na 2021 ke bete sakiti tala distance na ye jana etapesa na 2021 mais message oyo bozwa badetail sotoka na kati ya date oyo nazwaki vision mpona bona laki kose trompe mpe par rapport à date mais na kati ya video oyo natie eza na date oyo apesaki nga message oyo na kati ya nini oyo video oyo nalakisi biso oyo ya dit avertir son peuple sur la bête oyo omona elamba oyo eza na date ntango apesaki donc alingi koloba na biso ke nalobaki na bino ke azokita etikali moki akita na mokili asala misala na ye sikoyo le 3 décembre nazoloba na bino bana na nga ke mutu wana alobaki na bino kokita wana bete wana esi akiti aada na mokili aosa makambo na ye yango batalisaki mobali na nga wi batalisi mobali na nga mais eya mobali na nga te wana bakema nzambe abaka mingi na bakode oyo wapi fo kodekode bakode azolobela nzambe babengaka biso mwasi na yesu tozalaka basi ya yesu na mokili oyo tozalaka basi na ye toza église aza mwasi ya yesu nde omoni azwi image abimi na image ya mobali na nga mpona kotelesaka ke ye mwasi na nga église nga mobali no yesu tobala yesu nga yesu mobali na yo yo mwasi na nga église taka na aloba na yo na mokili oyo ozali oyo oyebaka ke bete esi akiti aada na mabele na mokili aosala misala na ye mpe pandake ye aza na mokili tala makambo ezosalema bato bazomela bato bazolia bato bazosala baambiance baomela masanga makambo ya masanga si tolobaki yango nde na bamessage eleki ye moko mpe na message nzambe moko apesaki verset biblique oyo azotelemela masanga ezalaki na video oyo ezalaki la colère oyo makambo tobaki video tobaki mpe mama bambula toba mama bambula ti loko moi bambula ngo nde ezosala rage kaka ndenge alobaki ke ekostope bambula oyo ezoboma bato oyo bato bazokufa makambo badeke ezosalemo ekostope ti jour moko bake stop osilo teke yabi stop te ekostope te ondimaki teke tosisa yango ane mpe bandi mpe sili 2021 sili mama mbula 2022 esili tozomona bambula wana ezozala kaka donc yango wana alingaki aloba na biso ke bete aza deja na mokili na bino bete aza deja mpe azosala misala na ye mais kokamwa eza kaka ke bino bato ya mokili bwaka na kati ya loyenge bwaka na kati ya komela masanga bwaka na kati ya kosala baambiance du moment bete aza deja na mokili du moment bete aza deja na mokili bisika bozada na mabele azotambola deja azobana na mission na ye donc c'est ça message oyo nzambe apesaki yango wana mpe azoloba na biso ki alobi nanga balakisi nga na maboko na azalaki na carte azobake oyo azala na numero na ye soki obeti kaka numero oyo akobima tokotanga yango na
Apocalypse 13, 15 à 18. Totangi na kombo na Yesu Masia. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc comme ce qu'on a 18, hein? C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et on va dire que un numéro na ye. Sur betika numéro au monde en pima. Après bataille ici peke, bataille ici na zo beta numéro te bataille ici qu'à partir à quand tu wana pe abimaki. Ozomona. Qui peut révéler des choses cachées? Ceux qui ont moko nzambe te. Et on a besoin que ezaki mobali na ngate. Ezalaki ye moko nzambe. Nenga salaka toujours pour na kopesa message azwaka image ya mutu pour na kopesa message. Tango apesa ki message ya ba trompette. La vidéo na ba trompette. Kana zuba ki bande ko bozonga ba vidéo oyo leki. Botala ba vidéo mususu pour comprendre nga ba message za mibale ezobala na pina ba verset biblique to kinoka bon pour comprendre mais pande ko yo muto kotala vidéo o pona bosana te na kolinga yeza la pena ba lai makasti pour muno stu atana na kata ngo ataba ba 45 minutes peut-être minutes ate na kata ngo de façon que mon tourne surtout atala soki ebimi 2 vidéos gloire soki ebimi 3 vidéos vraiment nzambe kaka mais total yango ntina suka parce na bibi eke na kokotisa bavideo bavision mosusu na kati ezala kaka 2 vidéos des messages nzambe apesi te na kokotisa barévélation mosusu na kati mpo tocomprendre vraiment nzambe azosenga biso nini mpo tosala nini na temps oyo. Donc c'est important na ba vidéo wana mususu pe ba vision ya ba vision ya ba vision na pe mususu pe na kotisa onka na kati pour to comprendre bien dans mazo seulement na ozabo na boza la patient vraiment to la message na banana 1 numéro 1 tina suka bisike ko suka oya suka sona kuma na suite mona ketan e suki awo. Et ceux qui a vraiment Hollanda, bah Hollanda. Parce que Daniel 7 oyo, et ça il faut qu'on fungola ngo. Et le bébé makambo belé na carte. Daniel 7 oyo, moni les lois ajouter ba Bible, il y a Bible kakande ko zala na Bible na yo. Zo Bible no déjà zala na ngo wana. Parce que les lois ka Bible na Bible, moni que vision apé c'est la Bible. Daniel 7 eza Bible. Oyo pe eza pe kaka Bible. Donc les lois apé c'est vision ko décortiquer encore na carte ya Bible. C'est quoi les amis balé zo tout ana. Vision il y a le 13 juillet où il y a Daniel 7. Now il y a le 3 décembre il y a bête et zo balana. Ce côté le mingi Daniel 7 et zo makambo toza déjà aminicho. Makambo bakne c'est le bible nebi na nini que une nation célébra contre une autre nation ba guerre ba nini Daniel 7 azoloba. Donc makambo to lobela lelo et ça makambo to vivre déjà. Et on a dit que ça message aux concernés 2023 comme matana ba nezoya. Daniel 7 a aussi na foko fungola ngo. Makambo ko tune ko tipe koto. Yango na rusena ki boza la patient to ke malembe po to comprendre. Dena bandaki koloba tangu azwaka image ya muntu pona kopesa ba message tangu tosola ki pona ba tangu yaki kopesa image nini message oyo otana boluka pe video oyo na lati lamba oyo te sozo mona na biba komi
Oh, oh ça, l'air a sonné. Non, je parle de ça d'abord. Bon, le cas où les trompettes célestes sonnent déjà. Les trompettes célestes, il y a trompettes célestes, les trompettes célestes sonnent déjà. Soyons prêts. Soyons prêts. Bon, le cas où et là-bas, nazolakisa bavideo ya kala oyo parce que ezobalana donc mote po tozotala mpe ya espace mpe nini ndenge esalema video eza molai makasi yango omoni naoleka ka likolo naleki nati awa ntango memamokama batrompete ezobeta batrompete ebeta deja na mokili mais bino mponi boza distrait pourtant batrompete bandika kobeta na mokili kala mingi te enlèvement bozozala distrait poani makolo bacheval wana boyoka yango te todéveloppaki yango déjà na baapocalypse nde tete tolobaki kuna mwana répété eza te ayaki na image ya mwana mobali moko bo abandaki koloba na bato na ye ke batalisaki kuna awa ayaki na image awa ayaki na image ya mwana mobali azoloba na baninga na ye na bandeko na ye ke ere bokomi ere tokomi te ere bokomi ere eza so ere ya distraction te ere tokomi eza so ere ya distraction te ekomi ere bobanda kosambela makasi bokotaka mingi bagene prière personnelle gene ya mutu ye moko na nzambe prière ya mutu ye moko na nzambe bobanda koluka nzambe makasi ntango bokomi oyo eza so ntango ya distraction te ekomi ntango moko bokotaka ere nyonso tu na présence ya nzambe na kati ya bagene prière bosalaka mingi bagene prière personnelle alobaki makambo kokende baeglize te awa abaki makambo kokende baeglize te abaki makambo ekomi ntango ya mutu ye moko na nzambe kozali ntango banda kokota na kati ya bapriere wana gene priere personnel wana ya mutu moko na nzambe alobaki ekozala na bit ya komipetola ekozala mpona kobanda komipetola kobanda komipetola mpe kose purifie mpe kose sanctifie na kati ya gene priere wana mpo ntango bokomi eza susu malamu te etikali moke yesu masiya azonga bongo nde ye alobaki azwaki maja mwa mobali wana ntango mpe sango epanzanaki misusu balobaki bakoyebake non misusu basalelaki misusu bande kosalela tobaki ata tokomona bilembo nde tokosalela yango yo moto oyo apena no bandina kosambela na kogene te ezokota ebe nazosansaka bon to comprendre yo na bandina kogene mpe kosambela te alobaki tobanda kogene mpe kosambela mpo kala mingi te enlèvement tala siko makambo ezoyeda na mokili toyenda komona oyo yo moto alobaki ete ntango okomona elembo nde okosala ntango mona bilembo esi ebandi bagere esi ebandi banzala yango esi tobandi deja banzala donc eza deya babilembo na lekika bongo tokota na bamozindo na nde tozodevelope donc yango omonaki azwaki image wana ya mobali nanga mpona koleba nanga nga mwasi na ye eglise ke kozala na distraction te bete aza deya na mokili azosala misala na ye. Donc c'est ça, et ça là qui bongo, et les cas qui bongo, tokotanga na tokotanga Daniel, quand moi to tanga dans Daniel 7 oyo, pour to 5 sakamba mo parce que zo balane, de peur que na répéter makambo. Tobanda tobandi kolenga ka mbala moko toleki parce que ezokota kuna mpe balobeli mpe bete na Daniel 7 bete mpe aza na kati mpe koto bete donc soki na bandi na bino banda kokabwaka nasala kotobo na kose répété donc mitame tokotaka mpe na Daniel 7 yango mpo tobandaka kodevelope Daniel 7 eza molai kotanga yango boye namoni ekozwanga ta mingi yango na préféré natia kaka bible audio mpo toyoka kaka mbala moko mpo ekozala mokuse ekende mbango toyoki. Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer,
différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. ozomona tokomi sikoyo baplace yango akomi sikoyo daniel sikoyo bakomi sikoyo kolimbolela ye sikoyo bavision ya banyama oyo ye amonaki mpona se repete te nzambe asunganga vraimen mpona se repete te babiloko abandeki koloba yango oyo daniel amonaki ya liboso amonaki nyama oyo amonaki lion oyo azalaki na mapapu apres aye komona mapapu ya lion yango balongoli akomi batelemi lokola motu apres aye komona susu amonaki susu oyo nyama oyo na mapapu oyo boye bete oyo aye apres aye komona susu ours oyo na mikuwa na monoko na ye bongo nde bazoloba apres ayaki komona bete ayaki komona nyama mosusu azalaki na bacorne ebele na bacorne na ye ebele azalaki nango nyama oyo nde azalaki nyama moko étrange différent na banyama nyonso tu oyo amonaki oyo etiraki vraiment attention ya daniel makasi ayeba nini yango vraimen ezosema na nyama oyo ndeni nyama oyo aza bizarre bo wana bacorne ebele bamaseke ebele mpe liseke moko molai makasi me liseke molai makasi yango
eza na monoko ezoloba mabe makasi ezokoloba makasi yango oyo liseka monene yango ezoloba po tose répété te tokende sikoyo abandi sikoyo kolimbolela ye sikoyo nini wana tocontinue. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours okinde balobi amoni corne wana kobundisa basaint eza basantu ngai na yo bo tobengami bana na nzambe tobengami bakretien nde liseke wana azobundisa basantu odeveloppement bien betanga bando kotanga makomi me kaka mpo nazongazonga te yango nazoloba nyama wana eza image ya ye moko le diable ye moko bête oyo toolobela oyo ye nde azokota na cadre ya nyama wana oyo azosala guerre na basaint mpe makambo azoba avec arrogance. vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième. Laso baloba wana ya basantu bakozwi possession ya royaume eza enlèvement donc bazosangisa biloko mibale oyo tozolobela awa lelo concernant tribulation. Daniel 7 alobela biso na oyo totangi concernant tribulation oyo ezosalema na mokili na enlèvement nyonso mibale esika moko. Tocontinue. Animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jour. Bien aimé, pour se répéter dans le bas, on va bien se comprendre, mais tu comprends bien, ça va une introduction dans le poteau, comprendre vraiment le béalilo. Alors, que centre va livrer dans ma boucle, pour pendant un temps, 2 temps et la moitié du temps. Un temps, il a qu'ici une année, 2 temps, il a qu'ici 2 ans, 3 temps, il a qu'ici 3 ans, 3 ans et demi. Donc, tribulation, autre passer dans le mokilo, et que ça pendant 3 ans et demi. Il y a vraiment, tout va passer message à coûter provision pendant 3 ans. Bako cité, il y a un tozo qui va coûter provision te. Yeba ozo sala nini. Au risque aux marque de la bête à cause de boîte à sardines. Il y a un fou yeba ozo sala nini. De la tribulation de Kozala, là-bas, pendant 3 ans et demi. Tu continues, tu contrôles bien pour nous développer. Jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs. Wana balo basikoyo après avoir Satan pour régner dans mon kilo le diable parce qu'il a représenté bête a régner dans mon kilo a persécuter ba chrétien pendant 3 ans et demi sur le biwana après ça bakoya ko après ça jugement koya après na jugement koya ndi bako akokena moto pour abongisa na moto na libela enfer accueilli après ce qu'on balo parce qu'on enlèvement ce qu'on va santu. Qu'est-ce que vous savez dans l'eau là? Le
le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Ça te ici Daniel esili place wana Daniel 7 okotanga vraiment na ndako yo moko vraiment pour comprendre bien makambo papa alinga loba na biso concernant Daniel 7 sikoyo na moni sikoyo to continuer par rapport na nzambe akokamba biso na ngolu na ye na kati ya Daniel 7 balobi na biso concernant bakonzi balobi na biso ki bakonzi moko bakoya banyama wana batalisi ezalaki bakonzi oyo bakotelema mpona oyo bakotelema na bareine na bango na mokili bakozala puissance ceci cela tozomona mpe na mokili nde toza awa deja bagere ya bokonzi deja bagere ya pouvoir ese ekomi deja mokili ese eningani nde toloba bagere ese bada mboko na mboko baoyokana te mboko na mboko baoyokana te esi tobalida komona yango deja awa tokotaka yango mpe na Daniel na Matthieu 24 po tobosana te namoni tozonga nao na bete apo toya kozonga na Daniel nsima po tocomprendre bien eyambuye biso te tozotanga Apocalypse 13 twana na première verset otanga Apocalypse 13 mobimba nga nazosote mpo makambo otanga eza tellement ebele moyena atanga bamilayi eza te tokende mbangu Daniel 13 première verset totangi na kombo na Yesu puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes les noms de blasphème. Touti kuna babi na biso na Daniel 7 nyamba wana azalaki na 10 cornes na mutu na ye te azalaki na 10 cornes za 10 maseke 10 liseke moko ezalaki mulai makasi koleka maseke nyonso ezalaki na munoko ne maneko mabe makasi contre basantu te contre nini contre nzambe awa na Apocalypse 13 balobi na biso ke bête donc makambo Daniel alobi elimbolami na mokanda ya Apocalypse donc nakokonseye bato ozwi mokanda Daniel 7 ozwi mpe Apocalypse obandi kotanga Apocalypse 13 otangi obanda kotanga ta Apocalypse bokobanda ta banana da 13 tika ata na suka tina 24 tina 22 13 otangi so oza na ta vraimen tanga bana na 13 tina 22 so oza mpe na ta tokotanga 13 otangi 17 otangi 15 otangi 16 okocomprendre makambo toolobela ya bete oyo bien mpo tala oyo video eza ngonga yango wana alobi babi na biso ya progrese ke non azalaki na maseke 10 donc tomona awa noir sur blanc que eza bête c'est la bête qu'on parle que bête akoya akotravaille na bakonzi ya mboka akotravaille na baroi nde na ntango tomoni oyo bête aza da na mokili oza baso aza na mokili veut dire akoza na mokili akotravaille na bakonzi babi akolinga kochange batemps na baloi veut dire na ntango toza mibeko koya makasi na mokili baprésident na biso bakonzi na biso ya mboka bakobimisa baloi moko wapi ya mabe makasi na mokili oyo bachrétien bakokosupporte yango te oyo bana nzambe bakokosupporte yango te oyo bato baza bana nzambe te bakoseploge nango mpe bakozwa marque de la bête nde ta oyo tokomi totangi sur ses têtes le nom de blasphème ozo comprendre babanda ko blasphémer contre nzambe la bête que j'ai vue était semblable à un léopard dans l'action de la photo ya bête wana zali papu wana aza léopard nde nalakisi bino ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône.
et une grande autorité. Dragon appelle ça qui Pertuana, appelle ses pouvoirs, appelle ses nyonso oyo. Tozolobela moto oyo. Yende bête nzambe batalisa kinga azosala musala na mokili awa. Une grande autorité puissante. Et j'ai vu l'un de ses têtes comme blessé, non, dans ce qui est de 1 à 2. Après, tu as 4 à 8, et R, c'est 4 à 8. Apocalypse 13, 4 à 8, c'est le Bible. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle. Bandeko, Totangiwana, namoni avant de continuer pour te comprendre bien makambo oyo, makambo oyo beza mingi bandeko bo comprendre nga. Vraiment makambo oyo beza mingi, Nzamba lola asunga biso, bino pe bobola na chaîne ensemble ba dobo sambela mingi pona nga vraiment eza facilité. Yasi Nzamba pesi mission mais bitumba pe eza makasi. Pe Nzamba pesa bwana pe mayele ya kosala musala ngo sino te vraiment na makasi na nga moko na okoka te. Tozokende awa mpona bosana te na bosanaki deja comme eyelinga toyoka mokonzi oyo alobelaki da makambo ya bete wana po tocomprendre. Donc, nous allons m'avoir tu peux laisser la vision. Alors, tu as à l'aise. C'est pour la mokile, c'est normal. Bête, il y a des mokonzi que ils ont un destin. Tu peux que nous avons destin, c'est le inévitable. Et c'est le comme évitable. Zabongo pe kotika, bongo pe fubo ndimango ke zabongo. Yango yabi ke bon ndimango zabongo ke bête foya. Il faut y au samsane. Yango moni na totanga na Daniel balobi ke ako travailler na bakonzi. Mokonzi ye sa ndimi déjà que azana est prêt à ozela ya. Donc ako travailler na bango. Génération oyo biso bato génération. To tiana mituna biso bien. Peto yeba ke bête ya événement asali. Bête ya événement nzamba tali singa kazani azana mokile sa kitidi na mokile aza. Mais na tala siko mokonza sali nini a confirmer le biso message nzamba pesi biso ke ya solo. Boka zonga kezaka ndoto te koloti ndoto. Comment te kezaka ka vision yo moni te ya solo na biso ba kozito bina biso kazana e. Aza. Mais boy ba kya koya. Mais tango koya akwena makambo ebele. Ba femme akwena makambo ya ba épidémie, ba bima ba épidémie. O ba épidémie o ba nini ya lobiwana. Mais tango koya fo bunda na ye. Parce que ako changer aba makambo ya changement. Petit tango ya koya. Mokili koza ninga za subote. Toza sone toza bote. Toza l'obligé ko se soumettre à ba changement moko boy. Boke kuna anazo kata bon pona bosa na terre. Tani mo makambo mususu. Azoloba. Alobi akosha mambo ebele ba choc koya ba terrorisme na makambo azo ya implacable ba makambo déjà to bile msuma batonga ba nini ozo ba tonga to boyi wana dema donc azo makambo ba makambo na ba code a code makambo ebele na kati ya discours na ye alobi ke tanga koya makambo ko inattendu mais bozala wana pona koya bango parce que eza événement faut saler au pèse événement autozela et que nini je ne lâcherai pas acha na négation non veut dire akotika batu na liberté te abina kotika te ba liberté ba te veut dire na ye moko abida ke non akosere makambo mosusu akosere makambo mosusu bo analyser de ba phrase ya zoloba wana bo mona ki azo code makambo makasi na kati albi ke ngana na ngada pour il faut nous tout pas pour azelia abi ko ya pe ko changer biso
makambo ozoya mibali na bato azoba likambo na ye moto aba makambo mokili mobima na mibali na basi boyebake bete wana koya ntango koya koya na makambo nepa koya na ekosunga biso aoba bike bakotaki réunion makambo toyokanaki na réunion ye na banani balobi bien ke na dernier sete bina biso ke bakonzi bakoti ba réunion dese be bakonzi bakotravaille na bete donc bango bakonzi bakotaki da ba réunion na bango bayokenda nde bakotravaille na bete babiki akoya na ba changement belé akoboza na pe mama oya na ba choc ba terrorisme to ata na terrorisme moi da ba guerre na ba trouble to mona ba trouble na ba nini ko ego za la implacable to moi da ba ko chao zo chaba to ba nini wana da ko tsala ba ka ba implacable wana pandémie ba maladie to soka o ko ne bimi o boye bimi atanga ngope na kati ya makambo nini abi na o makambo ko ya ekosunga bango bainvente quelque chose bavante eloko moko kozala mpona mokili mo baponima eloko ningo bakoinvente soki eza marke wana te ke bakotisa yango bato soki eza eloko wana bakotisa bato wana te ke bato bapesa yango sikoyo bato ntango babake mokili ekomi nde na suka ekomi nde na suka soki bino banalize bina makambo na babina moko bomonaki aloba makambo na bakode ebele abombi makambo ebele donc nalobaki nakotisa mpe eloko na kati po esunga biso to comprendre ntango nzambe azoloba na biso azotina basali ne basone trompete bazoya kotia bamakeyele te tala nunga kaka mpona bimisa kaka message na ekobimisa bino boye kombe de komba na zwi diable azolinga te na bimisa message oyo depuis na bana ezaki message depuis année passée l'autre a le quantième l'autre a le quantième donc yo moto oyoka kama kamba bato baki bobongama botia ba provision e bobongola motema bosala banda ko sambe banda ko gêner o mo ko bato chama kela wenze bato babaka koloba ye baso na yo tango makambo ya alobi na bino clé pe ayebandi ko énumérer ba mot clé wapi bandi ko développer moko na moko pe mosusu omona ke baseda tout un bilan na bango bayebitandi bakotravaille ke te place totie choc c'est que choc yango ekozala tete ekozala boye ebisika totie terrorisme oyo ekozala popopopopo ebisika totie nini boye ekozala boye donc bana na nzambe ekomi ngonga ya kotelema makasi na mabonde liboso na nzambe tokutani na deuxième partie pour todévelopper atiki bino oza première partie ndeko oyo ezalaka introduction apamba na onalobi te na onalobi na nga te makambo nyonso mpona tiaki ya koloba na baverser mpona koéclaircir na onalobi eloko te banini barévélation mosusu oyo nabaki na kozala na onalobi eloko te tokutani na deuxième partie po tocomprendre bien message oza bapesi biso ya bete na apocalypse bete na Daniel 7 tokutani na deuxième partie bye